Hello, hello Belgique, je sais que vous allez vraiment me manquer. Hein? Ça c'est Mimi Kabongo, la star, fille de ouf, je souhaite. Hein? Les bandes à London TV. Aux hommes, on place dormir Ndumba. Les bandes à London TV. Non, soutenir Baninga Nanga, non, soutenir Bango même de près ou de loin. Les bandes à London TV. Ils ont signé faux, banzé de Bamonango. Donc, ils ont obligé, faut appeler ça, n'a pas ça pour, n'a percé mon tolo, tatouage dans mon Congo. Donc, comme ça, je dis, t'as va. Les bandes à London TV. Pour bien mon boyebi réalité et comme linga na soit et ceux d'agi payo, pour l'ingo saka makambo na sali on a. Les bandes à London TV. Yamonene katia nikoma dolingana peto salisana na bolingo basi. Les bandes à London TV. Nini on le battait. London. José de Londres. Merci beaucoup, Wikela. Tandis qu'il sait ma Donc, tu as des plateformes. Bah, Yoji Yamamoto. Bah, Griffar Yokozuna. Tropicana. Surtout la libre moi, toi aussi, ça. Et ça, il va faut cap. Tandis qu'il sait ma. Original. Hello Belgique, je sais que vous allez vraiment me manquer. Hein? Ça c'est Mimi Kabongo, la star, fille de ouf, je souhaite. Hein? Naïb Sibinoka, achetez le billet pour Aïda, achetez le billet pour Mobikisi, achetez le billet pour Jérémy, achetez le billet pour Papa Vide Loin, achetez le billet pour le roi du rire, Ladi et Sobe Phénomène, achetez le billet pour Jérémy Chaban, l'homme de Maman Nanga, ma chérie. En tout cas, Belgique, je sais que vous allez vraiment me manquer, mais non, soutenir Baninga Nanga, non, soutenir Bango même de près ou de loin, Toza ensemble. En tout cas, bella, achetez vos billets. Pour bien mon boyebi réalité et comme linga na soit et ceux d'agi payo, on saka makambo na sali on a tindi bino. Achetez vos billets pour Belgique, c'est déjà pour vendredi le 31. Somba billet na yo que no mona baninga oseka agogo. En tout cas, là moi la star Mimi Kabongo, je vous souhaite seulement week-end malam le 31 et les cas bien tout ça va se bien se passer avec Ronsia Koukel. Nana confiance, ça c'est notre metteur en scène. Mais on a tindibino bo somba babie ponga bo monkenga me baninga ba osanini bakozala. Les bandes à London TV. Donc tant to lobaka José de Londres Sida Bilamba oyo Pampers Terre ba oyo couche terre je viens dans Sebi Ndombasi Triple X leader Yamboka o Triple X donc nga maman botanga qui cite Christine ma mère Aïpsangé Lokomo Charlie na boti bino mibale mais meilleure famille Isa oyo koti na libanda po meilleur ennemi o botami na ye mo maman na lobana wa makame bilene ya José na ye bleka so na bengi na ye bleka nti moko ready ya miss ya José yokata na butu na mosika Charlie nongia koyemba pasi na motema ekomaka yo na Suisse ya José na bomba yo na sa motema bolingo kotikala nanga boye Be bailo ya Charlie oh di dolela bato baoyeba te eyebika ngai phénomène vie fiston saïsaï la duchesse Hans donc tosala ebele nolela pena na bakonza mboka batika biso te tosalaka ebele mpona mboka wana Congo kolongola batrese makambo ebele éducation makambo tout yango tv bino vivant quoi soko tosenga ezaki ya bacourone bino vivant parce que netoya boye toza vraiment na bamonument bato babanda kosekisa biso depuis ces années ya Joseph Fongli garde-robe
En plus, boye bisko José de Londres nde alataka. Le ba lo bilamba, bilamba. O senganga. Bilamba biso to lataka mais na niveau ya de Londres te. Siko ba kabia. Ya kena on na ngone ba musicien. Mais c'est la première fois na zwa caleçon ya kwiri ya Yoji. Ozomona place na combien ndumba. Ozomona place le nom na petit tatouage. Pour nous exemple niveau ya caleçon, niveau ya kadi, ya mokadi, de Londres place singa ya Yoji. Donc ezo singa fo banzele ba monango. Donc aza obligé faut apesa nga nana posa po na percer mutolo tatouage na Congo. Donc comme ça Yoji taba. Et puis bah tu vas comprendre vidéo avec ta tatouage dina Congo. Tout le monde aura pas film première partie c'est comédie star comme moi on a ta tatouage pour na caleçon Yoji. Na Congo donc bon nyatanga kwa ngansesa ya tatouage mongwele carotte na pe muta problème miso carotte aubergine kita mata soki de se tondi kita mata bakotisanga wa mokomboro batia Yoji ka eloko lubumbashi wapi eloko mboka baputu trésor putulu wana na bibia biki tala se ko bibia la place que tu vas on a chassé mais écoute na kadia kuyi en tout cas comme on dit la famille toujours est sacrée quoi. Merci à trop merci ngana koloba mambo yokutu mambo de Londres ebi tout ça ngo banda ba bébé donc banda bébé donc to kola na to koma ngo mibange oui plaisir à trop to boya Suisse boya ka ya mwana mai ambiso na palais na ko de Londres boya ka pa na Genève na to na Lausanne donc mwana mai de Londres il passe à ambiso kitoko ambiso kitoko to lié kitoko to le bien na ba solele ba sobe ba na bandiba après zonga na biso abi boko dienne ngwana te apesi biso bi na kini so mtawe otala ba pesa transport ya pesi biso pe transport et puis habiter et kokite coûte transport est caché donc à côté sous a fongoli donc kitubu chambre dégâts au senti mais au président on a monega kabila non c'est gagné entrée avant goût masa beta boutique à forme na palais na tuni ya ba ka usomba ote nyoso tu ya kolata to kati yo mo moni basa bodo na biso obugi chando na mundele azalakawa na ziba plan donc merci à tous, merci José de Londres, Colombo Nayo, Bola Mepolati. Donc, Oyo Sali, en tout cas, Nzambe Amonayo, parce que yango wane la saga Bolingo. Bolingo ezali te pona toujours forme, po to le badite, mais Bolingo eza mutema. Oyo Sali e uti kata mutema nayo. Colombo Nayo apeso ebele. Vetoke Bolingo eloko. Ya monene kati ya lingoma tolingana peto salisana na bolingo basi bon le grand pote c'est bien Ndombasi Ndombasi alinga pesa ngai boro yo ba souffler nga ba epsinga ma eza la police ya kozwa bakanga yo kanaga sikoyo vie azana idéologie ya King Kester Mener. Il y a José, phénomène, par l'idéologie, il y a King, Kester et Ménir. Ce qu'on a soit temps, il y a un fois dans la Kester, et ça grâce à José de Londres, il y a un la vie sauvé. Ni on le battait. London, José de Londres. Merci beaucoup, Wikela. On dit qu'il sait ma plateforme. Bah, Yoji Yamamoto. Bagrifari yokozuna tropicana soto landi bango awa to sisa et ça va faute cap tandis qu'il sema quand je de Londres na petite sœur mabanga fait ko yoza bina merci beaucoup bonne ça que Miguel a dit banga voilà donc
Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo, Bazaba ayant droit. Donc, famille est sacrée. Donc, ndenge baza awa, ndenge ngana zalaka on a représenté bango, ndenge bango ba représenter ngana kini. Donc, ce que ba yé a monique no bon, boro eko défendre na mboka, baza na droit ko bazaba ayant droit. Donc, au groupe des ariens, ce que moni, ce que mon ani to liango kaka. Pour déjà dans ndenge za on a bana mai. Tokemba na niveau tozanga pe ba mapapa tozanga ba basket tozanga tokenda ko defa pa ba vena biso ba felili felo kala felili felo là tozanga kutana na ya felili felo biso toke defa soleil pas que defa tokutani na soleil to banda ba biso bon ya wili mushedi kona boka mon papa IGF Gilles Alguete abeda chou ya biso ye abeda chou ya moi ya abeda nkovi abeda kovi abeda chou abeda kovi abeda point noir ici moi besa la kaka siko na bantu wana ngana ko remercier bato tozala na bango awa o batika ngati ba opesa nga force lokola ba Tony Sema masa na nga ya Lusambo to la grand frère Tony Sema Sebi Ndombashi. Donc, Tobosanité, Moni Baba na basi ceux qui vont soutenir eux, ils ont force. HBM Elena Manzila. Ngaina dédia poto na pana bango. HBM Elena Manzila avec Elena Manzila avec Maître Véro Boué moi ça potable épice. Maître Véro mère na biso. Il y a des mères na Allemagne, mère na ngai. Maman Chantal Mogao. Abina tika ko bina na défaut. Maman Chantal Mogao. Voilà. Notre maman Chantal Mogao. Patience mo kendi pas total. Patience Nelly Monduka. Dessin animé. Madosha Kolipa c'est Omba Bachar Medo Madosha clôture ba faire. Na kino les aki som de hangu ni tsakumu ici. Bato so kimi onzamba leki. Après bon ni maluba. Soki nzamba leki tozo mona cadeau du ciel. Cadeau du ciel. Bibi Kapika, moi sur Alia. Bibi Kapika. Bébé c'est Kapika. Ouais. Il y a Argile et silence. Moninga ya Francine tu Bibi Kapika ngana auto solo na télépathie donc mama solo déjà Francine. Côte cocotte. Côte cocotte donc voilà. Bana le tigre les tigresses. Boye bagino to wana makambe bela osala. To wana devoir bela osala les tigres les tigresses. Mati Biké Kapé. Merci. Voilà message clé. Oh ne sozana posa doc alukanga ina phénomène. José, bon, bébé Nzongo, on y va dans de Londres. Bébé Nzongo, Laetitia Nzongo, Sylvie Nzongo, chef routinier par Nzongo, Didier Nzongo. José de Londres à Doc ici biso. Bienzo dans Londres City, Chiquito Papa Paradis, JM Boda, Cracker Back. JM Boda, merci beaucoup. José de Londres, c'est la Bilene. On remercie notre présence. Talaka, Boulou, Bouye, tout ça n'a parlé, tout ça. Pourquoi tu veux le battre, mais il faut que tu aies un pemba. Palestine, c'est comme le battre. N'a dit que dans idéologie, José de Londres, à son idéologie, vient sur les kings qui s'est remené. José, 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 Macambo. De Londres, Macambo. Tonier, Petomeli. Tosibe, Bébé. La famille toujours partager ces bons moments ici à Los Angeles. José de Londres, merci beaucoup. Merci Nabino Yaouli Mouchen, le seul unique, le véritable code. Merci Nadia Zola, Odino Mampouya, Mati Biké Kalati Grèce, Mambo Tembele Nayo, Bébé Sentongo. Merci à Fergali Fego. Merci beaucoup Nasoule Kauka par Zouzou. Bye bye, à la prochaine.